Natila yo motema Bitumba nanga bundolo ngae Natila yo motema Saba ote kote la ngae Natila yo motema Pona ndoto na lotaki Baini nga pamba Bateki nga na wenze Natikali izole Na kwe isi Goliath Basupsone nga ye Balobi na envie Kiti na ye o Na kimi masumu Bakangeli nga porte Bolingo esili Nazonge pa na biso Kobengo benga nga ye Ekomisi nga cible Oba humilié ngai, souviens-toi de moi. Oh, natila yo motema, natila yo motema, natila yo motema nangai, natila yo motema. Bitumbaranga bukolo ngaya Natila yo motema Saba ote kote la ngaye Natila yo motema Natila yo motema Oh, natila yo motema Natila yo motema Natila yo motema Saba ote kote la ngaye Natila yo motema Saba ote kote la ngaye Natila yo motema Bitumba nanga bundolo ngaya Natila yo motema Etike atila yo motema Oteli yo motema Ibota etila yo motema Natila yo motema Babali bateli yo motema Bateli yo motema Aboti ateli yo motema Natela nanye ateli yo motema Bitumba fami bundolo ngayango Lotieli yo motema Bitumba Kongo bundolo ngayango Lotieli yo motema Bitumba Ecclesia bundolo ngayango Lotieli yo motema Natila yo motema Natila yo motema Natila yo motema nangai Natila yo motema Natila yo motema Natila yo motema Saba ote kote la ngaye Natila yo motema
au nom de Jésus. Amen. Nzamba pambola ondeko okoti déjà. Lola efuta yo nzamba kansela yo. Babi volume. Boyoki biso? Ok. Nzambe akansela bino. Merci beaucoup. Seigneur, te pèse merci parce que oza malamu. To pamboli yo parce que oza oyo kokaina motote. To kumisi yo pour na présence na yo. To tiki moment o na maboko na yo. Molimo mo santu zala na biso. Kamba biso de début jusqu'à la fin. Ya solo teni tomo na loboko na yo. Nzambe lobela biso toni koyoka yo. Toni koyoka Saint-Esprit. Toni koyoka yo nzambe na pokwa na lelo. Toyebi ke oko enseigner biso, oko sunga biso, oko console biso. Totiki moment o nzambe yo osala musala na yo na kombo na Yesu. Ya moineza na musika na biso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nzamba pambola biso, bande konyoso baza vraiment attentive. O bazo koede biso na kotalisa biso kola mona bino lola efuta bino. Nzambe akanisela biso. Amen. Namoni siko c'est bon. Namoni c'est bon. Ah, merci papa. Merci beaucoup. Partagez message de Tolobaka pour la bande comme Susuba Pambolama. Partagez message. Shalom, shalom. Bande konoso bazokota. Shalom, shalom. Nzambe a Pambola lola efuta bino na présence na bino. Oui, to bandi programme na biso. Toza liboso na Nzambe. Na sepeli komona yo. Na sepeli kokutana na osusu mokona lelo. Na ebike oza béni déjà, muto oza na bénédiction, nzamba pamboli yo, nzamba zana o, nzamba kosunga. Lelo toza na thème na biso toko partager ezali la sémence. La sémence ezali thème o nzambe alingi to partager ngana yo. Nde na lobaka ezalaka na ye na leçon, na ye na message, a eza place ya kosolola, eza place ya koyoka message, eza place ya kozala console, eza place oyo nzambe alingi tozalawa toyoka. Jésus-Christ notre médecin programme na biso oyo eza programme moko nzambe atindeli yo, atindeli nga. Donc atindeli biso pona to zwa changement. Ekoki ko enseigner yo, ekoki ko zongso na nzela, ekoki ko sunga na makambo ebele. Jésus-Christ c'est notre médecin. Eza programme moko ya kitoko pona yo na ngai. To lebi semence. Le to yo ko la semence. Donc semence to ko mona na makambo na Nzambe, pe semence oyo na makambo mi susu. Yo muto zolanda biso kola pambola yo lole futa yo kola mona yo. Bibelobi na mukanda na Nzambe tant ozomona semence ezali kolonat ozolone loko moko boye ozo semer ozo semer semence na yo kolone loko moko boye ya on to partager mikolo peut-être to yo kango mwa ebele mais na ling eza na numéro 1 msusu Nzambe akosunga su tokoyoka lisusu 2 3 4 nde molimo na Nzambe akosunga o tokoyiko tiango pe msusu papa msusu mama koyiko ede biso pe kotiaka semence numéro 1 et ça la paie bien même ata après. Bible zotalisa biso na mukanda na Galates chapitre 6 verset 7 à 9. Makambo ya semence. Galates chapitre 6 verset 7 à 9. Bandeko bazokoma tokomi pe ozotanga na Bible na yo. Galates chapitre 6 verset 7 à 9. Donc Bible ezotalisa biso awa
nzambe azolobela biso ke tomikosa te. Tomikosa te. On ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La vie éternelle. Donc, le nalingi na aide yo, nalingi na aide pe batu mususu, molimo na nzamba sunga yo. Bien aimé, Bible ezotelisa biso ke oyo kolona yango kobuka. Oyo ozo lona lelo yango kobuka. Donc semence na yo nyonso oyo ezoleka lelo ezala lobi, ezala osalaki lobi, ezala avant-hier, yango wana kobuka ngo un jour. Aussi longtemps que mokili, donc ezali loi, ezali ba principe, ezali makambu oyo nzambe esia koma na kati ya Bible. Donc elingi koloba aussi longtemps que mokili oyo ezali, la terre existe. La terre ezali nano awa, donc loi wana ya semence na ya moisson ezali kaka. Aussi longtemps que yo otimoli mabele, okoni eloko moko, yebaka ke eloko wana ekobota. Donc tango yozo lona, il faut yebaka déjà ke eloko moko boye ekobota. Loi ezali loi na nzambe, principe en nzambe ke oloni obuki. Donc c'est ça. Yango lelo na ye na thème ya semence mende na loba toujours ezali leçon pour na ko aider yo parce que toza na Jésus-Christ notre médecin. Jésus-Christ notre médecin eza programme o ye pour na elongola yo amsusu na mabe, elongola yo na pasi, elongola yo na makamoko za ko sala bande ko yeba te o bande ko comprendre te, elongola on eloko wana oyo kolona yango kobuka. Bible lobi soki oloni okobuka pe yango. Yo kana ebisa yo soki oloni malamu yango no moni na 9 wana bakulobi ke yango wana totika kosala mabete, totika kosala bolamu te. Pardon, totika kosala bolamu te. Tosalaka toujours bolamu parce que tokobuka ngo na temps convenable. Bolamu otozo sala to semaka toujours bolamu, to semaka toujours malamu. Donc to salaka plus que malamu parce que toko buka yango na tango oyo e sengeli to buka. Soko loni malamu o buka malamu, oloni mabe okobuka mabe. Oloni manga okobuka matala kata omoko natire te ya biso. So oloni manga obuka ni obuka manga. Sokoloni manga okobuka pai te. Okobuka soki matembele te. Sokoloni manga okobuka manga parce que zambuma oyo ponaki. Ezambuma oyo o choisir, ezambuma oyo tie na mabele, ezambuma oyo zozela parce que ezali manga. Donc manga onoloni eko changer te. Ezala kaka manga. C'est ça. Donc zamba lingi biso to continuer na kosala malamu, abike soko sali malamu pe okobuka malamu. Soko po sali mabe donc okobuka pe mabe. Yango moni zamba zoloba na mukanda na Genèse kuna zoloba pona Abraham alobi oya kopambola Abraham yepe osani ni akopambola. Et donc niko batango zoloba maloba malamu pona batu. Tango zo sala malamu, tango zo seme malamu, et pas ina Abraham, et pas ina mama Sephora, et pas ina ba orphelin, et pas ina ba veuve, et pas ina batu bazana passe, et na ba église na yo, malamu nyonso zo sala même pas ba voisin na yo. Malamu wana nyonso okobuka yango. Donc toza la batu oyo ya ko seme plus que bolamu, ya ko sala plus que malamu parce que suka okobuka yango. Abike oya ko pambola Abraham. Ngana ko pambola ye. Oya ko maudire Abraham, ngana ko maudire ye. Donc oya ko pambola yo, nzamba ko pambola ye. Oya ko pambola nga, nzamba ko pambola ye. Mais oya ko maudire yo, a maudire nga, nzamba ko maudire ye pe a maudire muto azo maudire batu. Donc c'est ça.
eza semence eza ba biloko moko il faut vraiment lelo to sala attention to keba mingi na makambu oyo parce que lelo batu mingi bazo comprendre te omona zo mona netike azo sala mabe azo mona kaka ke eza nango normal lelo sali mabe baka lobi ko bukango lelo zo loka bana baninga lobi ko bukango ya yo pe bakoloka bango lelo zo yiba lobi ko buka yango yo zo tonga me olinga te batonga otango zo tonga yo pe bakotonga yo ozo tromper mobali na yo ozo tromper mwasi na yo yo pe bakotromper yo. Et ça, na verset biblique oyo, parmi ba verset biblique oyo, et ça la penanga na bongo la motema yango semence na Galate. Donc Bible zoba oyo zolo na yango kobuka. Bien aimé, obanga te. Donc okolinga na sala kana lona kamalamu, na sala kamalamu pona buka malamu. Yo na ça toujours bandeko o baza pembe nanga, to lona kamalamu, to lona ka ba prière poto kobuka yango. Les leçons comme d'habitude les na lobaka te sous na thème na biso ya semence lona malamu parce que okobuka na tangu na ngope okobuka malamu ko tika te ko lemba te ko sala bolamu parce que okobuka ngo soki muto asala ka mabe tika sala mabe parce que okobuka ngope ezana eloko moko te yoko lona ozela eloko mususu nde na lobi wana donc soko loni nzeta pai pai ko zela ya avocate okobuka kaka nzeta pai pai. Parce que zaki mbuma yango na semence oyo linga kipe yango na yo simbi. Alléluia, alléluia. Bible lobi na mukanda na nzambe na mukanda na Genèse chapitre 49 verset 1 à 4. Bible zotel sabiso makambu ya Jacob. Yango na Bible lo ezapel leçon na lingi ko aider yo oza na mabe ozana malamu donc na lingi vraiment to zonga mutu a se sentir eloko moko a sentir eloko moko ya malamu ekota ya mabeti elongwa parce que peut-être ozana no eba kite makambo banda ko sala obanda comprendre to banda ko mona onka keza nango normal mais il y a des choses oyo eza normal te am susu zo vivre pe ba conséquences ba makambo oyo yeba kite avant siko mone zo komela ozo yeba te nzambe na sali nini am susu orataki likambo aboy yango moni Jésus Christ notre médecin tango eyaka pona ko condamner te mais eyaka nde pona esunga yo ozwa mayele oye kola libela. Amen. Bible zotel sabiso na mukanda na Genèse chapitre 49 verset 1 à 4. Yango toko yekola lelo pe toko yekola pe ba verset mususu. Ah pe ka likambo ya semence. Ah moi ça pe ka likambo ya semence bien aimé. Likambo ya semence. Alléluia. Nzamba pambola yo mtozo landa biso partout. Ba bien aimé ba bengaki, ba bien aimé bazo kumisa nzambe pona message nzambe a pambola bino. Vraiment na sepel komona bino na sepel na ba commentaire mama kamobele bozo koma pona lokumu na nzambe. Vraiment kola mona bino, lole futa bino, nzambe wana kansela bino. Likamba sema sezande makambu, likamba sema seza makasi. Na Galate nde totanga kiavana kota na Genèse na ngai na Galate nde totanga kibibe lobi na biso ke tomi kosa te donc na lina yebisa yo peut-être nde na lobi oza mutu mo emsu babanda ko kosa yo emsu babanda ki ko po ba tusu pe ba kosa ka bango emsu babanda ko kosa yo sala mabe bazo tindo sala mabe bazo tindo loka bazo tindo boma ko sala ngo susu te parce que bibe lobi ndengo zolo na ndengo zo sala nde ba osala yo a bibe zo te sabso que bomi kosa te o mutakolona akobuka donc eniko ba aucun pasteur akosa yo aucun mondimi akosa yo aucun apôtre moko te akosa yo maman pasteur moko te akosa yo évangéliste docteur apôtre moko te akosa OK to sala mabe sala ka mabe okobuka malamu non nzamba lobi ke tomi kosa te oyo mutazo kolona yango ana kobuka basakana kana nzambe te yango na moni verso Victor la bomi kosa te yango na zo ngana edoke soki ezaki memi batunda nzambe batindi yo bazo koto na erreur bima
Ce que ça même papa na o maman na yo azotindo na erreur ou bien muta bengso na poto muta kipaka quand même en Afrique azotindo na erreur bima. On ne se manque pas de Dieu. Babi ba sakana kate que muta kosa yo te. Donc lingi koloba mutu moko te na sena moya kosa yo. Que to sala boye, to zongi sa boye, otosi parce que zoko banga ke ba parce que ça semence. Lobe ke bota. Bible ezote sabiso na mukana na Genèse chapitre 49 verset 1 à 4. Awa makamba Jacob. Jacob bien-aimé na ngai azaki na basi na ye ndengi toyebaki wana basi na ye ba Léa ba Rachel na ba o ba pesa ki wana. Et loko nini yaki ko se retrouver na vie ya libote ya famille oyo. Jacob azaki na mwana na ye ya liboso ba bengi Ruben. Ruben wana eloko nini na salaki. Bandeko baebi histoire baebi te bakolanda malamu. Ruben ake kozwa mwasi moko parmi basi ya papa na ye Jacob. Ruben ake kozwa mwasi moko kuna abimi na ye. Elinko ba alali na ye. Tanga abimi na ye asepeli azaki mwasi nete azaki mwasi ya batu. Mwasi ya papa na ye. Ruben asepeli amonike ngana za gank. Na amonike ngana za yanke. Amonike Jacob aza yuma. Donc abimi na mwasi wana. Ruben mwana liboso ya Jacob. Mais alali na mwasi ya Jacob. Nde na lobi wana. Nzambe apambola bandeko, nzambe apambola bino. Donc Ruben tanga bimi na mwasi ya Jacob asepeli ayoki bilenga asepeli azomona ke Jacob yuma. Jacob pe avant de suite alobi l'autre côté. Jacob ateleka na misu. Jacob aboyi kutu ko sumuka. Mais Jacob abosana ki likambo yango te. Evandaki kaka Jacob na kati ya motema. Evandaki Jacob na kati ya motema. Jacob abosana ki likambo yango te. Mais Ruben tanga sali anga lobi ayuma. Jacob avanda peka suya lobate. Ayuma avanda kaka suya lobe lokote. Ayuma avanda kaka alobi ate loko mokote atuna pe Ruben te. Mais Jacob azaki na connaissance makambo Ruben salaki. Jacob yebaki Ruben déjà albimina mwasi na ngai. Et c'est pas ça qui Jacob te. Ayoka ki passe dans motema. Bien aimé na lingi na edeo. Yo ozo bimana mwasi ya batu. Yo ozo bimana mobali ya batu. Parce que mobali wana zo lobela yo loko te. Parce que mwasi wana zo lobela yo loko te. Ozo mona ye yuma. Aza yuma te. Il faut ça très attention. Aza yuma te. Awa yo zo bimana mwana batu. O viole mwana batu. Ba parents na ba vandi bazo lobela loko te batali yo kaka. Yo bimi yanke. Omoni bango yuma. Ozo sepela. Parce que ba kotisi yo prison te. Parce que ba lobi na yo côté. Parce que ba talisi yo loko moko te. Parce que ba tuni yo te. Omoni bango yuma. Baza yuma te. Beneme, mwasi ozo bima na ye. To mobali ya batu ozo bimi na ye. Po aizaki abimi na mwasi ya batu. To mwasi ya batu ozo bima na ye wana. Yo kanisi mobali na yebite. Po mobali na yebe olingi mobali nenda benga menace yozo petit ozo bana mwasi nanga petit boye yango lingi. Asala ngote atiki dossier no pa nzambe. Mobali batu marié. Ozo bima na ye wana ozo sepela. Ozo kanisa mwasi na yebite. Emso mwasi na yebi. Po atuni yote. Po azo kipe yote. Po azo lobeloko te. Omoni ye yuma. Omoni ye zoba. Mais dossier ne za pa nzambe.
ce n'est pas ensemble, bien aimé. Moi, non, zobima na ye. Muto wana oyo so bomi, oyo so tili poison wana. Po balobi na ote, omoni famille wana yuma. Mais de ce n'est pas ensemble. Yuma wana nyoso po ba otalo na miso. Yuma wana nyoso po ba oloba te. Yuma wana nyoso po ba otalo na miso. Ah, au vando zo bima, au détruit famille batu, au lelisi batu, au détruit bana batu, au déverger bana batu, au violer. Au kanisi le kola batu ni yote. Au bengi bango yuma. Ah, ozo tongo, ozo cholo, ozo finga famille baninga. Au bimino gang. Ah, okanisi lokwa bazotu na ote babengi yo na telefone te Jacob atuna ki ribente bazaki pembeni wana abina ko tunete na ko benge pe na telefone te na ko lobele loko pete riba sepela lobi ngande yanke neko aider ou bien aimer Jésus-Christ notre médecin za pona ko sunga. Alléluia. Papa ya bana wana oyo o kata wana mwana no boma wana to mwana no viola wana po atuna yote aloba pe lokote na mama na eba lobe lokote yo zo mona kwango ba yuma na o batali ona miso si libala mama wana oyo bebisa wana mama wana aza na connaissance ya dossier na yo na ndaku na ye kozo tia trouble na papa wana nous olandanga bozo eba semence ozo seme wana ozo eba partager message mais un jour ezali bien aimé et ko tomber un jour mokolo moko Jacob alobi boya na sabino makambo ke ya lobi boya na ça bien aimé ozo semer lelo okobuka ngolobi Jacob abi bana na nga nyoso boya na sabino nine ke komela bino lobi bana na nga nyoso boya na expliquer bino makambo nzambe akosalela bino lobi bana na nga nyoso boya pona bénédiction bien aimé bango nyoso baye ribepe aye ko se présenter devant Jacob. Ribe pe aye liboso ya Jacob. Ribe azaki mwana liboso. Asali ndenge na lobi wana bimina mwasi ya papa na ye Jacob. Alors li pambole liboso ifale banda pa na ye. Yoka siko Jacob. Tata Jacob a telemi. Tata oya monaka zoba. Tata oya monaka ke azama yelete. Tata oya monaka yuma. Tata mona ke na koko lale ya mosi na ya ko salanga rien. Na koko bimala mosi na salanga rien. Mais un jour tata na telemi. Alobi bino nyoso bo ya. Bana nyoso ba ye place wana. Nzoka papa Jacob abosa na kiangote. Ayebisi Riben. Riben. Oza mwana na ngai liboso. Na bote kio na makasi nyonso, na sengo nyonso na jeunesse. Na sepela ki na naissance na yo Riben. Na kumisa ki nzambe tango bota maki. Oui, oza mwana liboso. Mekasi. Okozala muta liboso te. Alléluia. Yoka malédiction place bandi. Oza mwana liboso, mais okozala muta liboso te bien aimé. Batu mususu somona bangwana baza bana liboso bakoma lokola bana suka makamazo sala yaya na makamazo sala na leki kuta sala makamkoleka yaya et comme mususu so likamboza ozolo babaleki bo faut pas respecter ngana za yaya na bino mais ba semence yo kenda ko seme ya mabe ba malédiction o so kenda ko zoana nzamba lakela batu ba lakela yo yango zo umona résultat atozolo ba ngana za yaya na bino nzoka malédiction za tala malédiction passe komaki.
Babine oza mwana liboso me koza muta liboso te. Bazongisi yo donc sima malgré botama liboso. Tala makambo awe yaki koleka. Wana riba ko tuna susu te, fala tuna pourquoi. Akoka ko tuna te. Papa Jacob abosana makambo te. Akanisi makambo riba salaye. Alobi riba. Na moni oye pour la bénédiction, le la batunyo so baye pour la bénédiction. Oye ko se présenter liboso na muto oyo monaki yuma. Oye ko se présenter liboso na mutu oyo ki sa pasi. Jacob a tombé le mongongo a bandi koloba. Oh Ribin. Oye bénédiction. Jésus-Christ notre médecin, il a court. On n'est pas passé bénédiction, n'est pas na nyoso baye, ba passé bénédiction. Père Jacob a dit que na oyem sabino makambo ke ya lobby. Donc li koloba oyo sali lelo lobby ko buka yango. On est bénédiction, il fallait que tu ailles à te. Avant de on a osé la paix va passer bénédiction. Yoka bénédiction de Ribin Azwaki. On est bénédiction Jacob a bandi. Ribin. Nazo se souvenir na jour wana. Oyoki sanga motema pasi Ribin. Jour wana oleli sanga Ribin. Malgré omona kanga yuma. Malgré mon que na kokai kolobate. Ribin soki vina nge koma boeza yo Ribin. Est-ce que ba Ribin bazo yo kaba bongo la mitema? O yo boma libala batu. O lelisa mwasi ya batu. O nyokola mubali ya batu. O nyokola famille ya batu. Est-ce que boza awa ba Ribin? Ba Ribin bozali awa ba Ribin. Ribin au lieu de bénédiction. Akimi pemba mopa Jacob tango bazobenga batu. Akimi mbango ke avandi wana. Azoze la bénédiction. Abosani makambo sala papa Jacob. Avandi nangwende na ye. Azoze la bénédiction. Jacob abi Ribin mwana nangai. Makambo yo sala ngai Ribin. Na lela. Mais au moins, place na lela te. Na yoka motema pasi Ribin. Au moins, ni place na yoka motema pasi te. Ribin. Likambanga sala kanga pasi sisa kanga ipongi Ribin. Et comme isanga koloba, et comme isanga koloba loba nanzela. Eza na batu mususu bakoma koloba loba nanzela pona yoka ko bebisa libala na ye, o violer mwana na ye, o bomi mwana na ye, o panza o tikile maladi. Alobina sala ki onini Ribin. Jour wana ti lelo na bosana te malgré na tuna yote. Ribin sala mutema na ngai ezoka. Mutaya ko za malédiction hein. Babandi ko rappeler makambo sala. Ribin sala mutema na ngai ezoka Ribin. Nandima kate yike yom toko kaki ko bimana mwasi na ngai. Nandima kate ke yom toko kaki ko sala ngai boye mon fils mwana na ngai liboso. Miso na ngai etonda ki na mai na miso soki na tali yo Ribin nazo koka ko supporter te. La trahison bien-aimée. Na kati ya libalo mono tali mobalo lobi papa nandima kiteke yom tokoka ko violer mwana oyo. Nandima kiteke yom tokoka ko bimana mwasi oyo. Nandima kite mwasi na ngai yom tokoka ko banda ba petit oyo. Nandima kite mwasi na ngai yom tokoka ko se comporter boye. Il y a des choses oyo peut-être oyebite mais au salango ezo sala batu passe na motema. Yo bosani mais Jacob et papa Jacob a bosana kité. Yo koko bosana mais bien aimé yango na eko sunga yo zambe alola abosana kate. Jacob alobi Ribin ti lelo motema na ngeko kako supporter te mutu mususu fala sala ngo me yote. Oyo sala ngai Ribin nazokoka ko supporter te nazokoka ko maîtriser te nazokoka te Ribin obi ba combien de esisanga inzala esisanga posa ko lia makambo yo sala balinga ko tutanga msusu na voiture pour na makambo sala parce que na koma ki troublé esisanga ba pongi Ribin
motema na ngai eza na pota soki na moni yo ribe motema na ngai ezaka na bololo baribe baza oleka place moko boye mwasi ya bato amoni yo motema ne komi na bololo ekomi pasi mobali ya bato amoni yo mpo makambo yo sala alobi na ndimaki te ribe okokai kosala ngai boye jour wana Jacob azwaki temps na ye jour wana Jacob alobaki na ribe oyo evanda na motema ntango molai jour wana Jacob abimisaki parce que amonaki ke na olinga nakufa na ngai natikele likambo na ye semasi na ye natikela ye beleme peut-être oza a ozokolanda ngai yo boma libala bato onyokola oza wana ozobima na mobali ya bato ozobima msusu na pasteur na église na yo nena lobi ne se moque pas de Dieu basaka na nzambe te oyo mutakolona kobuka mutakosa ote bible lobi que personne a trompé yo o mutakolona kobuka mutakosa te lokwa ngana za passer sacrificateur soki na bimina yo à la purification lokuta nzambe alobi aucun mutu moko akosote ata ange la lola kosa ote ata aucun pasteur aucun prophète aucun apôtre aucun nini akosona lisumu te oyo mutakolona akobuka aba komo kosa bino ba verset biblique yo ana so pandi mama wana mama pasteur wana tanga bando bonde la pona yo eza malédiction awa yo komo bimaka na base basai na nzambe papa pasteur wana tanga bando bonde la pona yo eza malédiction awa yo zoko détruire l'église tanga bazo bonde la pona eza malédiction alobi ribe na yoka pasi na yoka pasi muta kosote ribe jour wana osalaka makambo wana nde jour obebisaki vi na yo nde osemaki oyebeli kosalaka na kati ya motema na nga te ribe mutu mosusu akokai kosala ngo me yo te bino eza na bato mosusu bakokosala na bango likambo mosusu peut-être me mutu aza pembeni na yo soki atrahir yo soki asali eloko moko esali yo pasi makasi ezalaka catastrophe Jacob abi mutu mususu yo te ribe oyo ngai mwana olelisa ngai ribe na lela lokola mwana na lela ribe na lela ok ribe tanga mwana ki Jacob mukolo wana abimi na ye Jacob alobi na eloko te adinga naza gang nga naza yanke ngai Jacob yuma Alléluia. Yo Jacob okolobela nga nini? Okotangisa nga nini? Na bimi kuna mwasi no senga pe rien, osanga pe rien. Ah! Na détruit libala non na détruit famille na obo senga pe rien. Ah! Obanga te. Ozoko benga mobala bato azana kati ndaku marié. Yo zomona ke yo gang. Ozoko tina ba SMS. Mwasi avandi koto yo vandi koto yo kuno zoko tinda. Obanga nzambe te. Muto ozomona be mwasi ne ye wana bana ne bango wana mobali na ye wana bana ne bango wana me yo sokota kaka ozomona te pasa zokota eza kaka eza espace moko eza te eza espace pour na yo te famille bato ezalaki bien mwana bato ezalaki vierge yo wana so détruit vie na ye o violé ye o tie ezemi mpo wangani tala ndenge olelisi bato tala ndenge olelisi bato muto bato sa bwakaki makambo nyonso ezalaki bien yo ke kuna kofunda na migration barefoule ye tala ndenge olelisaka bato tala ndenge ozokisa bato motema pasi omoni bango mpo balobi neloko tomoni yuma Alléluia. Alléluia. Jacob ayebisi Ruben oyo salaka jour wana na bosana yango te. Pasio na yokaka Ruben ezalaki elalisanga pongi te. Ruben oza mwana nga me onyokola motema na ngai. Lelo ye na bengi bandeko no pona bénédiction ye pona bénédiction.
tala bénédiction na wana zo kopesa o yango wana tala bénédiction na yo Ribin bénédiction na yo eza semence na yo moko eza semence ya mukolo wana oyo makambo salaka bénédiction oyo kozwa yango na ye kotalisa yo oza mwana liboso me kozala muta liboso te pona makambo oyo sala ngai epesa ngai pasi bénédiction na yo eza semence na yo oyo semaka jour wana yango nde yo kozwa sikoyo yango yo kozwa Ribin Ribin azaki yuma te Ribin azaki zoba te bien aimé keba na muto yo zo maltraité zo saba makambo na mulili ya mabe ekazo benga ote azo tuna yote nde mikolo ekoma ozo bimana mobala bato linkaka ay mwasi wana lo banona Facebook yo zo bimana mobala nanga po boswana avant di sui azazo bate afundi opa nzambe okoyebisa ngani nokolobake awa Ribin akena ko se présenter par Jacob ngana ko kena ko se présenter par mwasi wana te na okepe ko se présenter ata pa maman pasteur wana te papa pasteur te na okepe ko se présenter et pas muto na zo sala mabe wana te couple wana pete awa ezaki makamba Jacob ngana ozala jamais na bénédiction na besoin na ozala jamais na besoin ya bénédiction na bango omikosi awa Jacob azo représenter Zambé na minute oyo. Un jour, on se présenter devant l'Éternel. On a besoin de Zambé. Tant on pousse na Zambé papa, naza maladie, naza na ba problème, ba situation elingai, Nzamba ko zongi sela yo. Ta la bénédiction na yo pour qu'on souffrir et ça semence na yo. Parce que ceux qui Ribin to ce qui Jacob alingo sa makambo ngote ata suka zakina mayele te atuna Jacob na kolinga ta mwasi no batte balinga ka mwasi papa te parce que elingi koloba soki yo zakina mayele na makambo batindi osala kotila batu ba poison ko boma batu ko boma mabala ko detu ba via batu ko via batu suka zaki mayele et que ozo sentir ko osala kayango olinga na kotuna Nzambe ke Nzambe makambo nazo ka sentiment ko bimana mibali ya batu ya basi ya batu ko viole bana mike na komi ko lala na bana mike na komi ko yiba na komi ko funda batu na immigration asa makambo eza malamu Nzambe ninga ko biso ke eza malamu te parce que likambo ya semence na mukanda wa komina Galate oyo mutakolona akobuka tika parce que soko salango okobuka yango moni Yesu tanga moni Pierre akati kaka mutu litoi Yesu ayebaki système directement zui litoi pour azongisa bizongisa epe na otika yebi kamba semence ya semence te semence eza dangereux soki yo kati litoi yo pe bokato litoi kalate tika le camion ngo sala Yesu rapidité asali rapide moko boy ndenga na yako sala na yako rapidité donc na yako sala loko moko boy otika Yesu yebisi Pierre tika osoki kata litoi yebi kamba semence te tala makambo Nzamba loba ke basakana kana Nzambe tata apôtre toza disciple na ngaso ko semango okobuka ngo tala nengi Judas asemaki alingaki Yesu akufa liboso na aseme na akufa liboso ye moko dit que ma semence est très dangereux bien aimé yango moni batu lokola ba Ribin wana Jacob alobi naza yuma te yum tozomona basi batu yuma mobali batu yuma parce que batuni le côté mais Nzamba kotuna yo Nzamba kotuna yo un jour on zala maladie OK pas Nzamba tomeli maboko Nzambe na ye Nzamba koba est-ce que yo to sakanga yo to sa makambo loi ya semence oto sa ba principe ya semence ngana yebisa ki ko babomaka te ngana yebisa ki ko ko violer te ngana yebisa ko ko yiba te ngana yebisa ko ko détruire te Bible lobi motaka bola te on Nzambe asangisi yo okoti na libala wana ozomona te ke okomi na kaya Satan okomi envoyé du diable parce que ozo détruire on Nzambe na sangisi Nzambe na bi mutu a détruire te on Nzambe na sangisi yo ozo kota na ba SMS ozo la te butu mo ko déranger mobali ya batu ko déranger mo sa batu et puis soki ba bengi yo te ozo ko silika ozo benga même sans ezo occuper l'air te yana bana nga bazo souffrir OK bozo ba te ke eza ba semence ozo sala wana yo pe ba ko sala kakango
Siko un jour on s'est retrouvé malade, on s'est retrouvé na pasi, on tombe ma boko likolo, nde Jacob tata Jacob siko na image en Nzambe. Nde akoyela yo koloba mwana na ngai. Omoni nengo komi. Ole yo zo bénédiction, bazo kolobelo makambo da yo sema. Est-ce que ça bénédiction wana? Ole pambola mabakomi ko expliquer OK, tala jour wana ndengo salaki. Olalisanga pongite. Olalisaka mama mantanga pongite. Olalisaka mama nani opongite. Olalisaka papa nani opongite. Yo bimaka gang. Mais tala ndenge ndako wana bande kolela. Tala ndenge ndako wana sufaki. Tala ndenge mwana wana oyo kata wana famille balela. Tala muto yo funda na immigration ndenge balela. Siko yo zui pasi, olinga na sa na seconde, mais eza semence, olonaki, il faut buka yango. Ah yo linga kotonga batu, olinga kofinga batu. Siko yo lingi te batonga yo, eza semence. Eza semence. Ay, on lelisa batu. Donc, Jacob azongate se ribe, on lelisa ngai. On lona mabe, on lelisa nga na souffra, okobuka yango. Jacob azongate se, ba moment nyo sona nga na lelaka wana, o nga na souffra ka wana, ba temps passé wana nyo sona, okobuka yango plus. Bien amena nina ebisa yo, na ina sa mutu moko. Tika ba comportement wana ozo sala. Awe ezali, Jésus-Christ notre médecin, akobikisa, am so zaka mvute. Tika ba bala ya batu. Tika ba vie ya batu. Tika ba famille ya batu. Nzamba kokiko pesa oya yo. Comment yo mosi mobima to mobali mobima ndenge Bible lobike na lingi bino nyonso na lingi bonheur na bino. Na lingi bozala bien na lingi bozala na bonheur. Donc yo linga no bonheur te. Na lingi bosepela na mokili yo lingi te. Yo lingi kaka ba malheur et comme la kayo, ba problème et comme la kayo. Et ça passe. Et ça passe pe mawa. Donc yo esengo yo lingite. Olingo ke kota place moko oyo ya kaka. Tele base bele bazaki na mokili papa Ribin. Okoka kota la bangote. Kaka moso Jacob. O vie wana asa lemba koma fatigué. Tozo sunga mosi na yo ko sunga mosi na aebisi oke yakande ko sungilanga mwasi. Aebisi obongo. Ozo ko seme papa. Ozo seme. Baf ogolala te, ko benga, ko déranger. Ah ba tuni yote ba lobi na eloko te ba bengi yote ba pekisi yote ba kaneli yote obimi gang. Mais baka un jour. Un jour oko se présenter devant l'Éternel. Oya ke la loi oya lobi na mukanda na Galate mutako sayote ke oyo mutako lona ko buka yango na zo répéter na lobaka na banda nga ko répéter na banda ko répéter po yo yoka oya akela loi oya lobi ke tala nzamba vandi ko azo batala bana na ngai ba petit mutako sabino te omoni soki oloni obuka bo yango na bosa apesi conseil bosa la malamu po bobuka ka malamu baba na ngai omoni te yo bazo koso na ba verset biblique ozondima zo verset biblique o banda ko lakisa ba pasteur na ba faux prophète wana ba kosaka yo aussi ba leo mbongo même biso ba msuso msuso to bino ke pesa ngata dim olingate mais kuna pasi slip ezokita dim ezobima ya lokuta otoyeba ba prophète ngo ndenge nini toyeba bango ndenge nini si yo mtali boso kangele biso etango akitisili o slip yo mtali boso ko kiko expliquer biso ke mama makamungwana na tato asali eza boye tokoyeba bango ndenge nini. Hallelujah. Ribin soko zali awa tika makambo oyo mama Ribin Ribin ya mubali soko zali awa ya mwasi Ribin tika makambo oyo makambo nyonso nazoloba ezaka ateka ya libala eza nyonso ezokota wana oyo salaka ya mabe wana tika kobebisa ba vie ya batu tika kopanza ba relation ya batu tika sinon au lieu de bénédiction
okozwa malédiction. Un jour okokoza a besoin de guérison, okoza a besoin de nzambe, okoza a besoin de visitation à nzambe. Okepe devant nzambe, otombeli maboko. Tala riben. Ngakuti on a lobe. Akena sa ni n'est pas Jacob. Akase Jacob yumat. Tama ka kibilenga kasi nyango zoka bilenge bongo zoka nsa mwasi ya papa no so bimanasa yuma. Mama na bonde la kana 0 kombo na ozo tanga. Ata soka yebi ote ndenge ba yeba ki riben. Mais tango zo tiaka atube na kati ndako nous a déjà oza na malédiction. Malédiction. Moi ça batale la nyoka maka. Mubali batale la nyoka la maka. Oyo kolona yango kobuka. Bana batu bazolela lela ka pona kombo na yo. Bato yo refulana na Afrique bazolela pona kombo no. Muto yo skoka mbongo azolela pona kombo no. Muto yo kena ko deto église na ye azolela ka pona kombo na yo. Apeta ngoke pa nzambo lobinza me pambola nzambo bani ko lobelo ndenge balobela ki riben. Ke yo tala makambo sala yo kasi babosa nango. Awa tata wana sala yo côté, famille wana ba sala yo côté, okasi babosa nango. C'est ça na prison na nzambe. Oza na prison na nzambe. Yona abike na yaka koede. Riba bosana ki peut-être. Po bilenge silaki. Riba bosana ki. Mais Jacob abosana ki te. Papa Jacob abosana ki te. Atali lobi mwana. Okaza na kozwa ote. Lelo ndo ye. Ha mwana. Oyo yo salanga la motema. E si sanga posa kolia. Mutazo ya azo wa bénédiction ne baninga bazwaki ba juda bazui batinyo sama bazui ye bazoi biseke yo ba passe au sala mutu. Bena mesoko koka amso ba interprétation bible te yango na landaka ba programme ba base na nzambe baleka kebele awa ba mama se fera bazoleka ba mama mete bazoleka ba mama OK bazoleka ba mama ebele base na benga base na nzambe ba ko aider ata ba pasteur ya bien ebele bazoleka ba Thomas porte dido bazoleka ba base ebele ba papa Daclo bazoleka ba mosakoli mete bazoleka biso tozoleka. Parce que belé moi kotanga nyon sezate mais yo esiko zali wana changer riben na riben. Oya moi si totie riben to bakisi ba n mususu na e. Changer bien aimé changer parce que au sala batu passe. Au sala batu passe. Au tosa ba principe nzambete, au bima na yo gang, yo makasi na trahison, yo makasi na ko détruire. Après là moko lingo bimasiko na semence mususu ke ngane na inazo bénédiction moko zwango te okozwa kaka bénédiction oyo kozwa ezali semence na yo oyo lobi Jacob abita na yo sebino makambo ke ya lobi boko zwa oyo ke ya lobi na obo sala kilelo nini ozo sala vanda kanisa nini ozo sali Riben le nom de commune a besoin de bénédiction ya Jacob. Awa yo sala kamba mabe wana. Le nom commune a bénédiction, commune a besoin de bénédiction en Nzambe. Si Nzambe pekisa babilo kwa na nyoso yo sala. Oyo kala kai na ne bandeli. Soko yo kala kai ne bandeli nga osala bien. Alléluia. Oyo zo semer le bien aimé. Na libala ya batu, na ba vie ya batu, na ba famille ya batu, na ba nzoto ya batu, yango nde okobuka, yango peke komela yo. Eza na eloko mususu te wana ke komela okaka wana. Awa yo telemi wana pona ko détruire nde na lobi wana ko détruire tika ba vie wana, tika kotiela batu ba poison. Tika musalo so batindi yango tika koboma batu. Tika koboma bana ya batu. Tika ko viole bana ya batu. Tika ko panza batu. Tika songi. Tika basi ya batu. Tika mibali ya batu. Tika kokosela batu makambo. Tika bien aimé tika. Oh na obi madame Musaini Nzambe. Ha? Omo na pe mwasi ne wana. O na abi mana mama pasteur diagonesse. Ah, omo na pe mbali ne wana.
après babondeli po na lobi ke naza béni parce que on ne se manque pas de dire oh mutakolona mutakosa yo te oh mutakolona akobuka nzambe mutazoba mutakosa yo te niko ba mutu moka kosa te nazo répéter ata mama na ko tinu na mabe mwana nga kendeza problème te ezo mubala mwasi wana za mwa zo mwasi na ye ko sala ngote o mutakolona yango wana ko buka yo bomema mabala batu 7 fois siko yo moko za na kati ya libala esi ba pandi libala na 3 fois donc etikali 4 fois est-ce que ça bien ah ozo sala ngozo sepela tango sala kango sepela ka imagine toi nengo za wana vanda kanisa pona yebi batu msune na hote ya bebazolela bazo kapasi ba o basala ngo donc osala ka msusa ngo okoti siko libala msupo mi yebaka te lelo na osengelo mawana nzambe mais bisusu bani yebaka o zana kati yango tika ko yebisanga te eza pasi na kokoka te soko lobi bongo yebaka ke okotika mubala batuté to mwasa batuté to ko detu ba famille batuté to bana batuté yebaka yo pe bakoloba ba otika epete ba eza pasi pe to kotikete donc tika okokaka kotika eza te ko eza pasi na kokotika liete na linga déjà te ya yo azali wana yo te bazotalo na misu papa Jacob alobine le côté moi si wana mobali wana balobine le côté pa ba famille wana balobine le côté baza ba yuma te dossier neza pa nzambe mukolo kenesenga pa nzambe kuna akoyo biso makamba yebisa ki Ruben et pas Jacob cette fois yo moko vanda ne na hotel be banda kanza na boma mabala mama wana na boma ya papa wana na boma ya voisin nanga na boma ya camarade nanga na boma boy wana soki eza 10 fois yo zana libala mbala liboso yeba ketikali 9 fois ya ubaboma donc ceci yo okoti mabala si babomi mabala no pendant 3 fois soko yo boma 10 donc etikali 7 donc na minute système ezali mawana nzambe yo kolinga te yo baboma libala na yo pe o changer mibali 7 o sepela nango te tala ba niveau parce que nako mi kotisa makambo yango moni balobi ke yo za mutali mwana liboso meko za mutali liboso te donc yana biso kote ke libala ba bimi akoti bo bimi moi si yana biso ba oyo boma wana bato wana pe ba nzama zo permettre que sema ezali kamba sema sabi aussi longtemps que mabele za kaka tango yo loni ngubo ko buka nguba papa tango yo loni songi ya ko bebisa ba relation bato o lelisa muta bato ko sina mutu makambo encore na poto ko kosa bato makambo za makasi o kosili mutu makambo o kosili mama passer no makambo o kosili camarade no makambo e yepina muta lobango o lelisa bato mosa bato lela bi nzambe ngana lobe lokote kana yebie lokote o lelisa bato keno kosa ba makambo minene sala bato pasi changer donc semence o soko yebaki yango te na eko aider yo o comprendre que il faut ko changer o yo lonaki wana ya mabe keba parce que o mutakolona yango ko buka lelo loko yoki message ozoka message o bien aimé na lingi o changer na lingi o tika ba mibali ya batu o tika basi ya batu o tika bana batu o tika ko critiquer ba vie ya batu o tika songi na ba foyer ya batu o tika ko tia ba problème ko créer ba problème parce ba problème ezati na ba relation o tika comportement na o nyo seze bi eza mabe imagine toi yo moko vendre le que ne na zabwe nazo yibe loko yo OK mais yebaka yo pe ba ko yibo msusu montre ya munene kutu koleka eza malamu te ya malamu te seme malamu polo bebuka malamu zamba yebisi so na mukana na galati soki bo seme malamu na temps convenable boko buka na donc na tango moko msusu na passe na tango moko na bezo ko buka tala tabita Dorcas o dozozo ba kombo ba tabita ba Dorcas ezaki makama misala ayo zo na kombo tabita na Dorcas wana yekola ko sala bolamu yo mtozo na kombo tabita na Dorcas mais ozo panza ba via bato nga Dorcas nga Agasia nga inanyoyo nga Esther est-ce que kombo wana lati bo mololenge na yo Hallelujah tabita Dorcas azaki mutamisala malamu bibele biki azaki kotongela batu ya pasi azotongela bango bilamba ba veve azotongela bango bilamba azopesa ba hormone
Tabita Dorcas azoko sunga batu basengi ete azo sunga yango bible tel sisone na lobito sala malamu poza na tango moko convenable to ko buka malamu. Tabita azo sala malamu. Mais un jour bible lobi Tabita azaki ko souffrir. Tabita abeli. Tabita Dorcas akufi. Mais batu obande ko salele malamu wana. Batu atongela bango bilamba, batu obande ko sunga. Ba memi ba bilamba ngo epa na Pierre. Bazo ko lela. Bazo lakisa bilamba. Ah na komi na Actes des Apôtres chapitre 9 verset 36 à 41. Actes chapitre 9 verset 36 à 41. Batu wana bazo mema bilamba balobi Pierre. Tala makambu Dorcas asala. Tala makambu Tabita asala. Akoki kokufa boete. Sunga biso il faut alamuka. Bazo lela bazo lakisa misala. Yo misala ni toko lakisa na tango passe, na tango za na pembe na kufa, na tango za na ba difficulté, na tango za maladi, ozo koyoka ngai na minute o mama Riben na papa Riben. Dorcas na tango souffrance. Bake ko benga Pierre babi Pierre likambo ya kokotango. Pierre biso to kotika yo te Pierre soki Dorcas s'écouter. Dorcas muta sala biso to lata elamba oyo. Tabita muta tongela ngelamba oyo Pierre Tabita kufa. Tabita ko kufa ti. Ba si Pierre alobi azawa pi ba memi Pierre place Tabita azalaki. Bien aimé, Bible lobi Pierre abonde la pona Tabita. Tabita c'est quoi likola misala na ya malamu. Likola ko pesa ba omon. Likola ko sunga, ko soutenir. Misala na ye la musa ye. Semence na ye et ça là c'est quoi? Batu balakisa semence. Mais yo un jour à souffrance, jour à malheur, jour à maladie, jour moko ya kufa koki ko beta na ndako na yo. Batu bakolakisa nini? Nini batu bakolakisa? Emsusu ole batu baya kotala ton hôpital, ole batu baya kotala yo, emsusu baya ko bonde la pona yo, ole batu baya ko consoler yo, ole batu baya ko visiter baya ko lelisa emsusu na matanga moko, ole batu baya kotala emsusu za maladi, batu bakomi koloba pardon. Nako kende te. Makamu mama wana salanga. Makamu mubali wana sala libota na biso. Makamu mubali wana sala famille na biso. Makamu mubali wana sala biso. Toko kende te. E komi ya kobonde la batu. Ke mama bokende kaka alinga kufa aza maladi bobonde la pona ye boyokele mawa azo senga batu nyoso pardon oya bebisa mabala na bango oya bebisa bana na bango azo senga ba pardon. Misala yango na bakolakisa tala Tabita babi misala esekisiye. Mais yo tango bako yoko emsu na tanga passe ozana besoin aide moko boy. Mutazolo ba kombo wana kutu kotangela kangai te. Makambu moso asalanga emsu na matanga ta mutaboye ta matanga. Makambu asalanga Mais ce que zo sala malamu Nzambe akopesa na tanango. Tala ta moko Tabita o abelaki o ngaki akufa wana o akufa ki pardon tanga kufi bolamu na ye et ça là c'est quoi. Donc ce qu'on ça la malamu na ta ya passe da tango moko ça na besoin ya retour nango okozwa. Donc sema malamu o buka pe malamu. Tabita sema ki malamu abuki malamu. Ya omoneza na batu mususu Omona okele amsu na église mo bayebi o te prophète mo ka telemi mo sala nzambe mo tembi mama papa nzamba yoki kolela na bino misala yo sala malamu wana nzamba kaniseli bino. Oui esalaka. Misala malamu bien aimé efutaka. Misala malamu epambola maka.
okopambolama à cause ya misala na tango ya pasi misala na yo tango tokolakisa ngo tobondeli Seigneur mama opena makambasa me biso tolakisa nzambe nini tolakisa nzambe ke tala ndenge yaki ko détruire libala mama mantanga tala ndenge yaki ko détruire papa wana ye mutasala ke famille wana lelo ba souffrir boye. Alléluia. Bible ezotalisa biso na mukanda na Luc chapitre 7 verset 1 à 10. Ezaki na mutu moko place bien aimé loko wana na lingaki to partager ngo pe lisusu. Ezaki na mutu moko awa mutu oyo azalaki officier. Alors mosali na azalaki malade, bato misala malamu. Mosali na azalaki malade, atindi bato bakene koyebisa Yesu ke mosali na ngai azokobela. Bato bakei koyebisa Yesu ke tala officier oyo azala besoin na yo parce que mosali na azokobela. Kala mingi te akokufa. Mais eloko se pesanga na verset oyo balobi nini? Balobi mutu oyo babisi Yesu mutu azo mériter. Mutu azo mériter vraiment okene ko bikisa mosali na ye. Officier oyo azo mériter et puis azaki étranger. Officier oyo azo mériter oke bikisa mosali na ye parce que alinga ka nation na biso, alinga ka biso ba juif. 2 ye atongela biso synagogue to senga yete. Tala misala malamu asala en tout cas zo mérité. Est-ce que lelo biso to koki koloba ke yo zo mérité? Ozo mérité kimia na ndaku na yo? Ozo mérité grâce to faveur? Est-ce que to koki koloba ngo? Bible lobi awa balobi na mutu oyo balobi na Yesu. En tout cas Jésus kende parce que mutu oyo azo mérité o sala e bolam. Azo mérité ango. Asala tonga synagogue na mbongo ne to senga yete. Atonga na biso maison de prière to senga yete. Azo mérité kufate na ndaku na ye. Azo mérité grâce na Nzambe. Azo mérité faveur na Nzambe. Azo mérité bénédiction. Azo mérité kimia. Azo mérité sengo. Est-ce que le to ko babo pona yo? Bien mais oh yo sala kamalamu ko bana ko sala malamu. Oyo pambola ka musana nzambo pambola ka barofele osungaka ko bana yango parce que un jour tokoloba ozo mérite yango toko na tango likambu ndenge Bible lobi okobuka yango oyo zokolona okobuka. Yesu atali abi wapi synagogue yango. Hallelujah. Wapi synagogue oyo yatonga Yesu synagogue atonga yango yo. Tala place atonga na biso synagogue, maison de prière. Oh plutôt kumisa kanzambe. Bien aimé, Yesu amoni synagogue. Yesu akei ko bikisa moto officier mosali officier oyo. A cause ya maloba ya batu. A cause ya maloba ya batu. Tala bonamo ya mutu nenge memi mutu pona koke na musika tete na message wana muntu oyo officier na yabika ki o ayebiseke ke lobaka liloba moko yo medite na ndako ngana za na kwena ngana vandi. Tala bonamo mutu Yesu amoni synagogue balobi mais Yesu amoni pe synagogue. Est-ce que Yesu azomona misala na yo? Misala ozo sala wana na mulili ya kofinga batu kotola batu. Ozo mérité. Yako détruire ba foyer batu ba vie batu ba église ba ozo mérité. Yako yiba batu ozo mérité. Bible lobi alingaka babike alingaka nation na biso. Yesu ozo mona misala na yo. Yesu ozo tala synagogue nini so tongi. Yako détruire ba pasteur. Nini ozo seme synagogue nini so tongi. Yako détruire ba vie batu. Wana synagogue ya mystique. Parce que azaki synagogue batongi maison de prière. Yo siko ya yo tongi ya ndenge ni. Est-ce que biso année au 2018 to koyebisa Nzambe ke muto azo mérité parce que asala ki bo total s'appelle Nzambe pa mona. Est-ce que total sa Nzambe banda ku kombe oso détruire. To bando tel sango Nzambe.
ata biso to yebi yango te yo moko yebi na nzambe siko soki biso to bandiko banzambe tala futa eselo misala na ye parce que synagogue ezalaki preuve o bamoni kete atonga penda synagogue yeso synagogue yango yem tatonga ngo papa na en tout cas papa Sami yo mtotonga synagogue bake ekobikisa batu babikufe kokota na ndaku na ete est-ce que ane otokolo babo malédiction kokota na ndaku na ete ane otokolo babo pona yo sene moso azo mériter kobala mobala azo mériter kimia libote azo mériter bapambolama libote azo mériter babalisa libote azo mériter baza ba riche libote azo mériter esengo parce que basunga musala na yo parce que bazo sunga ba orphelin parce que batongaka na mboka parce que balingaka nation na biso balobi alingaka nation ba juif donc ya batu mususu mais yo tala nan olinga même pas batamboka nao Congolais ofungisa ta magasin pembeni wana oliko ke somba te il faut que somba pondu pa ba chinois mais balobi quand il aime notre nation azolinga kuti nation batu mususu pe azolinga bango azolinga nation wana mais yo atane to tia na bomoka mboka boy benga ta bomoka mboka na makamna fi mais te ba suédois eza mabeto benga ba suédois mais oya biso mokona ozo le kamagaza ba congolais bokende na boutique ba congolais te bazala kamabe basala ba mozoko soma biloko pa ba chinois tala ba comportement mutu est-ce que tu crois que ba kozo mériter mutu azo mériter batu ba bondeli Yesu ndenge ba bondela ki Pierre pona Tabita babi Yesu kende kane ba se Pierre Tabita za misala malamu Tabita za ribente babi se pe Yesu papa o azari bente bokende asala misala malamu mingi pona biso yote kote ba kongale baza na lingaka ko kende te yoza kana na kamna bango na lingaka ko kende te yoza kana balobi ke azolinga tablo ko zo seme au moins am zo problème otika liyo moko bato bazo comprendre to kweli likambu bato bakomi ko benga ba téléphone asaka nanyo asaka ase isola akoma boy esa vite tala ba semence église ba congolais talinga ko kendete eza mabete eza malamu mais un jour mon ozu problème ba komi ko luka ba pasteur ba congolais ba zala te baza mitema mabe oui ba yebi yote ba comprendre le système te o koma na hôpital kuna mama se fera boya pasteur boya ka ba komi ko luka siko ba pasteur ba congolais tozana ba kombe awa baza kombe mais yoku to linga ka bango to pesa ka bango mbotete o sepela ka da bango te église ba congolais makaba ba congolais kaka bongo ababi il aime notre nation car il mérite. Yo makambo ka ya Africain olinga ate. Ngana za allergique na Africain. Makambo ba Africain na kenda kate. Oh. Après tant ko la likambu kuna ba komi ko lukasiko yo ba passer ba soda kutu ba mona na msusu tena ba makambo abongo. Ba komi ko luka oi passer kasi ya ba congolais. Ba komi ko luka ta pe ba ko yate bo beti libaku. Bien-aimé, na système ya ko bongo la muta changer peut-être ça ba makamsusu orataki bomoka mboka eza pona biso dans temps ozana activité na yo obengi bomoka mboka pona biso eza te ke OK luka soki banani na poto mono so ndeni te to se soutenir eza semence oloni malam obuka malam Bibelobi atonga na synagogue maison de prière na mabongo na mboko ne moko donc atonga asalelo ko malamu bien mais à part ko seme ba malamu ya boye ko aider batu ko sunga ba prière bani et c'est ko sema rappel même na ba bien na biso même ko pesa ne na bi ba orphelin wana o seme pe malamu o pesi batu apasi batu bazo souffrir eza pe malamu ozo ba moyen ozo sunga eza malamu ko soutenir l'église ko soutenir ba saint nzambe babi ya batinda qui était ye moko atonga mais yo avant peut quelque chose l'église ata dîme ata offrande au semaine na yo il faut muta senga il faut pas senga yo pasteur mungonge kaoki il faut senga yo non
Sala malamu tonga avant kutu malere la yo. S'aimer avant. Pour moi, loboko na nzambe. Bien aimé, quand na nkolo balobi mutu o azo mérité. Est-ce que ane one na lobi to koki koloba ke ozo mérité? Ozo mérité? Car il aime notre nation, azo mérité. Mais yo, ba dossier baninga o eza na immigration. Ozo ke funda baninga. Poka bazonga. Est-ce que olinga baninga no? Eza semence. Olingi kaka ba refule baninga. Wana batu siko tongo bazo mono ko elili kamu na mboka, bakomi koloba bande ko tata oyo. Aza mutema mabe ababi il aime alinga ka nation na bango. Mais yo siko amsusu makbete mo sala ebele na tanga likambo siko donc o sema mabe ebele na tanga likambo bakomi koloba alelisa batu tango to yaki na mboko soki ba refulanga za yeti yinta ke na funda nga na migration mutema mabe fami oba mutema mabe est-ce que ça bien soki batu bazonga na Afrique za yeti soki famille wana ba panzana eza yeti alingaka batu te mutema mabe metato ba yebisi Yesu alingaka batu alingaka biso asunga biso na makambo ebele atongela biso synagogue. Yesu azo mérité bénédiction, azo mérité kufate na kati na ndaku na ye, azo mérité alela te, sala quelque chose. Azo mérité bénédiction, azo mérité guérison Jésus, sala quelque chose na vie na ye. Alléluia. Na lingi na yebiso na poko na lelo to changer bien aimé. Bible lobi o mutu akolona yango akubuka. Mutu moko akosa yo te. Papa oyo toyoti koyoka oyo na mukanda na lik. Motema malamu na ye elongolaki esprit de mort. Ba semence na malamu elongolaki esprit de mort. Donc yo pe soko zo seme malamu. Oza na mutema malamu ekolongola ba malade, ekolongola ba esprit de mort, ekolongola ba pasi, ekolongola nyoso ana mabe. O yozo seme wana ya malamu okobuka ngo na tango o esengeli obuka. Tala Tabita na tango esengela ki abuka abuki malamu. Na tango apasi bibelobi a souffri a tombé malade akufi. Donc na tango wana semence ne gangi. Mais tango bane ko salango ezaka facilité kolona. Mais tango kobuka ezaka esengo. Ce kolona ki malamu. Papa oyo azoki tana ya kotonga synagogue basengi ete azoko linga batu sans condition sans intérêt mais et comme ki na moment moko tango azaki na problème ake kolela pa Jésus batu batali synagogue balobi Yesu il faut ça là en tout cas ça là quelque chose pour na mutoyo as Yesu a ça là quelque chose. Ouais, ça veut dire qu'il faut tout ça quelque chose. Est-ce que Yesu le là qui m'embango vraiment Zamba zobi tout ça quelque chose pour nayo? Ce que zamu ta osala kamalamu bien aimé continuer na pamboli aussi ko zalinza ma pambola yo continuer na kosa malamu. Basenga ko bolamu te. Basenga ko badimite. Basenga ko bofrande te. Basenga kayo ko linga batu te. Sala kango na motema malamu parce que ko buka ngo na tango o esengeli obukango. Kolanda ribente kozala kwa ribente o ayaka wana kaka adimi gank meto moni ne bandeli ki gank na place sukaki baninga bazozo bénédiction ye bazo rappeler makambo o asalaki bele me bato nyonso po babuka balona kango avant mais jour moko ya passe baloni babuki donc ribepe pona buka alona kama be wana avant jour azoya na sengo nyonso na loyenge nyonso epa ya Jacob atali eboye alobi likambo nini yo bosana nga na bosana te azwa au lieu de bénédiction ayoka maloba ya passe
ke yo otikali muta suka yo sali yango ke komela yo yo lelisinga yango ke komela yo yo nyokolinga yango ke komela yo batango nyonso na pasaki ya pasi wana l'équipe en batte nzamba bosa nangote Ruben nazomona yo atana yebite atozoma na yebite mais yebaka nzamba moni abosanité un jour que se présenter devant l'Éternel okokutana na semence na système à semence na verset biblique bien aimé verset biblique ezo te abiso na mukanda na Galate to lembate ko sala malamu zambe moka lobi muta ko saote muta bal sabe be critique a bible ta ko sala ba keto seme mabete seme malamu zamba lobi ka okobuka ngo na tango o esengeli na poko na lelo bien aimé na yebi ko ki message a poko na lelo na ko fortifier yo lisusu oyeba na ko seme malamu soki yo osalaki ba makambo moka mabe oyeba kite lelo mawana nzambe za likolo noza na programme ya Jésus-Christ notre médecin soko za na kati ya makambo wana abandonné eza na trop tard te soki nzamba tindi liloba parce que azana besoin yo tika azana besoin yo o comprendre azana besoin asunga yo obima na système wana mabe yango nzamba tindi liloba pona yo o changer tika mibali ya batu nde na bi tika basi ya batu tika koyiba tika kofinga tika nyonso na mabe ona ote kotanga na liboso pona o répéter te mais sala malamu lokola Tabita soutenir lokola Dorcas sala malamu lokola papa oyo officier oyo po na tango malamu na tango kozala na besoin na tango ya bisengo to na tango souffrance na tango problème oyo ko se présenter devant l'Éternel nzamba kotalesa yo misala tala ndenge ezali kamba système ya semence Jacob atalisi Ruben awa batalisi Pierre pona Tabita awa to na Biblia batalisi papa oyo Yesu ke azo mérité Yesu tala papa oyo batalisi ba Yesu tala papa oyo misala sala donc misala na bango efutaki bango o mutakolona yango kobuka semence na yo alelo yango ko simba ngolobi semence ozo sepelisa batu lelo lobi pe bako sepelisa yo mais soki ozo lelisa batu lelo lobi bako lelisa kaka ndenge baninga bazolela yo kolela même plus ya na poko na lelo na lingi nzamba lola sunga yo esika ozwami kanga miso na yo na lingi na sengelo mawana nzambe ndenge na oti koloba wana soki ozali mutu osalaka bolamu ozokima mabe gloire au Seigneur mais soki oza mutu oza na kati ya mabe to sengelo mawana nzambe soki oza malamu bible lobi continuer parce que obuka kaka mais soki oyebi oza na kati ya likambo ya mabe tika soki oyebi so osalaki yango mais soki oza na ndako ya libala ozo regrete naosengelo mawana nzambe ndeko pe banyokolaka yo wana yo Jacob na biso ke bazomono yuma nzamba akonsole motema na yo yo ozolela lelo parce que bazonyokola libala na yo parce que bazonyokola mwasi na yo parce que bayeko panza foyer na yo parce que bayeko panza mobali na yo parce que bayeko détruire bana na yo parce que bayeko détruire vie na bino parce que bayibi bino yo ozo subir ba conséquences ya ba problème na kati ya ndako no okoma kolela lelo ozo souffrir na motema parce que mobali no trahir yo parce que mwasi no trahir yo eloko moko songolo kaka ezo saloma be na motema ndenge salaki Jacob motema bololo nzamba guérir motema na yo oyoki message yeba nzamba bosani yote nzambe azo sunga pe yo lelo azo peso kimia na libala na yo na vie na yo bien aimé na lingi na fortifier yo oza na kati ya programme Jésus-Christ notre médecin na lingi na yebisa yo ke nzambe
atiki yo te. Nyonso ezo dépend na décision ko zwa lelo. Décision po zo zwa lelo eza moko ya ba semence. Ozo semer. Sene na ina semer, na ina ba no sabulam. Un jour, tant ozo bandango déjà, nzama ko kanisela. Sene na ina tika ba vie o amabe. Ba vie o ya kindoki. Na lie bana bato ebele, na nyokoli bana ya bato, na détruire ba famille, na bomi bato mingi na kati ya famille na biso. Même ba voisin na zoko lia bango. Na zana kindoki, na lingi na tika. Eza semence. Parce que lobby ya ope bana bako lia. Tika, to sengolo mawana nzambe. Kanga miso siko ozwami, yo moko pe place ozali wana. Mabene so yo sala batu. Nandengo lia batu, nandengo kena loka batu na butu, nandengo kena mvute batu wana. Et non so nza semasi, sengela mawana nzambe. Yo yebi malamu makambo zo leka na vina ona o sala. Yo po makambo ozo sala mikolo. Nandenga na poko lelo ngoko benga mobala batu tika. Banga nzambe, nzamba lobi na bukana Galate, on ne se manque pas de Dieu. Nzambe no ekela batu nyonso wana, ezala za kungi, ezala za roi, ezala za pasteur, ezala za mutu pusu, ezala za soki ministre. Nzamba sali kolona e. Akosa abino système moko. Bosambo ndenge asala ke pai na David. Alelisi avandisi na saki. Alatisi bilamba saki. Donc na minute oyo nzambe basakanaka na ete liloba na nzambe ebimaka pamba te ebimi yo yoki yango eza pona yo bikisama tamso nzambe inga sa leloko moko tika mabe tonga malamu okobuka ngo lobi na kombo na Yesu kanga miso na bondela pona yo esiko ozali haleluya hosala baba shinda yo moko pe bana kosenga nzambe mawa yo banzambe yokelanga mawa nzambe limbisa ngai to bonde na kombo na Yesu Seigneur na sengi mawana yo epai na bana na nyonso o ba yoki message apoko na lelo ba onyoso bazana kati ya mabe ba riben na ba riben ba onyoso bazana mabe nzambe yokela bango mawa ba onyoso pe bazui décision ya kotika nzambe grâce no kitali na bango yokela bango ma ba ope basala mabe ba bebisa ma vie ya bato ba mabala bato ba besa ba dossier ya bato nzambe lokola ba mikitisi ba yokili loba nao grâce pe maona e accompagner bango longola esprit de mort limbisa bango na ono so basalaki kotangela ba masumu te me grâce na yo kitakati na bango nzambe na pokwa na lelo na eko pambola ba Dorcas na eko pambola ba o bazo soutenir musala na yo ba kende liboso ba o bazo soutenir bana na nzambe pe bato nyonso na mokili o baza mitema malamu pona ko sunga nzambe sunga pe pambola bango ba o nyonso ba lelaka ba Jacob o bazo ko lela pona likambo songolo pona trahison pona ba makambo ebele o eleki na kati na vina e azoko kate comme c'est loba Zambe et comme ça il lela oh moi si moka vai na kwenku na zo lela zo kanga mobali moka vai na kwenku na zo lela zo kangai mona moka vai na kwenku na zo lela zo kangai Zambe na poko na lelo guéri motema na ye mitema wana ezala guéri na kombo na Yesu mitema wana ezo akimia na kombo na Yesu mitema wana ezo esengo na kombo na Yesu mitema wana ezo susu vi na kombo na Yesu mitema wana koma ko vivre na kombo na Yesu mitema wana sepera Jésus mitema o eza ko lela Zambe mitema ba nyokola ba bomba makambo na mitema ba sala bango ba souffrir bazana pasi wana parce que yemsu ba viola mwana parce que yemsu ba détruire libala parce que yemsu ba skrokaye nzambe mitema wana ezokolela na pokwa na lelo na sengi molimo na nzambe akende ko bamba ba pota na kati ya motema wana atia ba kisi atia ba ban atia guérison au nom de Jésus nzambe mitema o ezakolele bikisama na kombo na Yesu na pekisi semence non sur ma be o kokota na ba vie ya bana na nzambe ba o nyonso ba ki message semence non sur ma be kokota kati na bango pona ko détruire bango ko zongisa bango susu na mabe na pekisi yango na kombo na Yesu nzambe na zongisi bango alliance na yo ba o bazaki musika na yo alliance zonga ba tosa maloba na yo ba tosa ba principe na yo nzambe na pesi o merci pona yebi o sali ya mingi o consoler, o bikisi, o sungi, o zongisi batu, kati na chemin na yo. O pesi connaissance et pas na batu. Merci pour la grâce ya pokwa na lelo. Merci pour la lipamboli na yo. Merci pour le message. Butuna leo na déclarango béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nzamba pambola yo bien-aimé. Toyoki message. Kola mona yo lo le futa yo vraiment. Na sepeli na komona yo na monyo lisusu lelo
partager message oyo o landi biso eza esengo mingi pona biso nzamba kanisela yo bien-aimé toza awa toujours na bomoko mboka nde tolobaka dimanche toza à 20h30 kozangisa te okota pona lokumu na nzambe toyoki message alelo na yebi ke esungi yo fortifié oza na kata Jésus Christ notre médecin a guéri motema na nzamba pambola bomoko mboka papa na biso momo mama Pauline na msa munene bazosala comme d'habitude nde na lobaka likama koloba kuteza te kaka mapamboli ya corner mapamboli ya tabita mapamboli ya officier toti koyoka ekita na libota na ye na kombo na Yesu misala malamu ngo tozolo bango ba semence bino bo pambolama eza ba semence bango pe bazo semi nzamba pambola mafi Cornélie nzamba pambola yo amona yo nzamba pambola bata ba ndeko mepsa nzamba pambola chéri nanga porte dido likenja esiko zali kuna na mboka na Angola nzambe a pambola ba sina nzambe na so balandaki biso basai na nzambe o balandaki biso nzambe a pambola mama na biso Espérance na moni yo nzamba pambola mama Espe nzamba pambola mosakoli mete mama na ngai nzamba pambolo mingi na soutien nzamba pambola ba mama beya nzamba pambola basai na nzambe nyonso balandai biso nzamba pambola o Serit nzamba pambolo Serit engo nzamba pambola bino Sœur Gisèle nzamba pambola Sœur Mimi mama Titi mafuta nzamba pambola yo lola emona yo nzamba pambola Sœur Karine nzamba pambola bandeko mingi balandi biso oyo misusu nazomona bino te nzambe apambola o Sœur Gisèle nzambe apambola biso nyonso oto za na poko na lelo basai na nzambe vraiment nzamba kansela bino nzambe apambola yo Sœur Suza Mbala nzambe apambola bandeko nyonso balandi biso na yebi ke bozebele lola emona bino lola efuta bino molimo mosanto sa moni bino sa pamboli bino buteza malamu pona biso nyonso dimanche 20h30 toza sopo na lokumu na nzambe partager message ata esuyo ata sali opasi loba nzamba lobeli ngai na roza susu riben te na roza susu riben te tana ba riben na oloba ya mwasi wana ya mobali nde riben na roza susu riben te na roza susu riben te en tout cas na changer na lina sale la système atabita nzamba okanisela que Dieu te bénisse butu malamu kokanisa mingi te nena loba comme d'habitude lolemo na efuta yo zwa courage pe zwa décision ya kotika mabe et zwa décision ya kobanda kosala malamu na kombo na Yesu butu malamu que Dieu te bénisse. Nazoyemba po nakokite nazoyemba po nakokite natangwa likambo batalelaka ami basusu baparent relations anango kanangeza différent awa na betisa atama yeningani nanyabwaka yo natila yo motema natila yo motema nangai natila yo motema itumba nanga bundolo ngai natila yo motema sabaote kotela ngai natila yo motema pona ndoto nalotaki bayininga pamba batekinga na wenze natikali izole nakweyisi Goliath basupsone ngaye balobi na envie kiti na ye o nakimi masumu bakangelinga porte bolingo esili nazonge pa na biso kobengo benga ngaye ekomisinga cible oba imilie ngai
souviens-toi de moi. Oh, natila yo mutima, natila yo mutima, natila yo mutima nangai, natila yo mutima, bitumaranga bukolo ngai, natila yo mutima, sabaota kote langai. Natila yo mutima, natila yo mutima, oh natila yo mutima, natila yo mutima, natila yo mutima, sabaota kote langai, natila yo mutima, sabaota kote langai, natila yo mutima, bitumba nanga bundolo ngaya angolonga, natila yo mutima, etike atila yo mutima, utili yo mutima, ibota etila yo mutima, natila yo mutima, babali batili yo mutima, batili yo mutima, aboti atili yo mutima, natila kanye atili yo mutima. Bitumba fami bundolo ngayango, lotieli yo motema. Bitumba Kongo bundolo ngayango, lotieli yo motema. Bitumba Ecclesia bundolo ngayango, lotieli yo motema. Natila yo motema, natila yo motema, natila yo motema nangai, natila yo motema, natila yo motema, natila yo motema, sabaota kote langai, natila yo motema.